Bon dimanche la famille, certainement vous allez très bien, moi ça va, et que le Seigneur vous bénisse. Dans le cadre, il y a news, et pour nous battre à l'Arabiso, tant que nous allons écouter la vidéo, nous allons obliger peut-être à faire ça moins introduction, parce que c'est vrai, nous allons comprendre l'Arabiso, mais nous et il faut baser la besoin même il y a moins explication à terre moqué. Naza conseillère, naza éducatrice de masse, naza mopanzi sango, naza motei. Le temps na yaka, ils allaient mingi pour nous pesa conseil, pour nous pesa toli, ok? Et malheureusement, bato belé balanda ba vidéo te. Aya suki na titre, à mon miniature, soit sepeli ta banjo finga. Et bizale loin neza ya mabe, lolingo neza lolingi ya mabe. Changez s'il vous plaît. Na sala ki émission ya Christian Mukuna awa bato balanda ki ngai certainement ba comprendre ki ke objectif ezalaki kaka ya oya opesa toli surtout na ba jeune couple des chrétiens bien sûr baye ba robala malamu to ba kosala ba choix na bango lolenge sengele longo bani objectif c'était ça rien d'autre mais malheureusement batu mususu ka ndenge bazala kaka ndena lo ba kongola tambola sima mabe. Et les arabes pas si mais bon c'est vrai tu changer batoté l'isolo à Christian Mukuna l'isolo ya divorce à Christian Mukuna betami bato ke ba 3 semaines yango donc on a appelé les chèques ya beta l'isolo avant na zo matanga na mona ba image bato belé ba na TikTok bazu ba image wana ba mona ba image wana pourquoi na kangaki ba kombo ba compte muso e posaki ba vidéo te ba tie ba image ya Christian Mukuna na grâce Emi Kutino na mwasi na ye ba lobi grâce a bomi libala parce que abandai ko abimaka na Christian je crois ba te belé ba moni biloko wana ba to na ba commentaire ba komi ba lobi neza grâce te mwana mwasi wana za ina makango moko babanda revivre netina ninga bala ki ba continuer ki et il y a eu des gens qui ont confirmé tala et belé bamsou ba pesi ba explication kili ba yebi bango tala na ba page yindi avant même le solo etambola quelques mois passés déjà ba page moi bana obo kela bango ba pic que non yé na grâce Emi Kutino bazala na affaire nde balobara na English kala menga na oka moi je suis juste venu na pesa toli na lobby pourquoi balongola ba photo ya mariage to pe ba photo na emosi na mobali na compte pourquoi ils ont enlevé c'est clair qu'il y a un souci il se pourrait peut-être autant sous bazena matata to bazala matata to bakaboni peut-être après baluka ba bongisa je sais pas trop mais est-il que bazena ba problème mais na moni batmona ba commentaire boyo finga ngaponga na saneti nene muso yako kuma oza penza ndoki Christian zan de konangai moi moi komi Christian zan de konanga zali kinanga bati lelo bazana moi sine soki komoni na soki Christelle soki Arlette soki Charlotte na ebité ngana ega opesa toli parce que ça m'a envoyé so salema trop Paul Bakendali bale auto kufa après combien de mois so pe combien d'années même histoire soki inane so ba moye kutoni ba sala utata enate siko tote ate to lobate et a passer za mawa nazana intérêt te ya sepela na pasi ya mutu ngana ya na pesa atoli ngana ya na teyaka ngana ya na pesa conseil ozala moto yoka ayoki ozala moto mobomba bomine basango balobaka bref c'était ça alors sango lelo ezanini sango lelo ezali kande bo mona minya papa na biso ro ibondo santé za menacé to ebite pourquoi batumsu balobi poison boyebi li poison ko makasi na communauté batumsu balobi poison batumsu balobi que non maman marie mazozo soin mobile nete bino boyeba kongole na biloba loba bazala makasi et titre que za couple babalani kala baboti bana beleka lelonde marie mazozo soin mobile na été donc bamsu balobi que non aza maladie et bamsu balobi sida bino boyebi congolais na ba spéculation bon personnellement na évité na ko confirmer te diabète bamsu balobi so poison te certainement diabète parce que ici il s'appelle nous automatique que vous pouvez constater là les papas vraiment perdu du poids à baby penza makasi et nous compatissons avec vous papa Roy maman Mariam courage Bible zolo celui qui souffre a droit à la compassion de son frère
tozo ko souhaiter kaka ba rétablissement ya malamu nzambe asala binongolu. Personnellement na évité si c'est quoi vraiment les problèmes, mais ils ont mon ami ce que non y a ça ne va pas y un souci. Donc vraiment courage. Et na couple na ya maman Mariam et ya papa Roybondo ba guérison malamu ba rétablissement malamu nzambe azala na bino nzamba sunga bino. Toyebi couple Madjabou basunga batobele, hein, tout le monde connaît. C'est vrai ba ekeye zongeza ngaraté na route na vidéo mo fa na kota depuis hier. Na suis tenté au bazoko accuser bango sur la mort d'un bien-aimé. Peut-être j'en parlerai après. Boyebi ekeye zongi na Congo ezanga raté et baloba ki bazongi se basala ki men. Toyebi ke na basangona ba masolo toyo kaka ba sungara bato ebele, ba sungara bato ba pesa bato bambongo ba kabela bato ba mituka toyo kaka. Et na olobaka na bandiko ba congolais tozalara des fois na motema wana ya ko compatissana ba pasa baninga, parce que mbile telaka partout nde balobaka likambo ekoyeli yo ekoyeli nga lelo kosekanga te, parce que yo posa mutu wana maina makila oyebi lobi na ote. Avant na sa vidéo je parlais avec un homme de Dieu na osolana mentor nanga aokende na hôpital soki wapi na Kinshasa wana soki kote nini akebimisa un collègue, un ami pasteur na hôpital. Tato asalaki accident soki ya moto soki ya nini abukani mukongo mobimba soki colonne vertébrale do balobi arobeta 1 an et demi ya kovanda kaka bando zalaka na chaise roulante do ya ndora kovanda a hotel mata osa mouvement ta osa le côté azaki en bonne santé azalaki bien ba mambo ekomaka ba mambo ekomela bato vie et amolai vie et mystique vie na ba réalité koseka mutu te o tango mutu ana pasi tika babiloba loba sur moni mutu na problème pour vivre vérité te. Des fois bat musu ba mona ngoza net le coup moins voilà bikomela mwanza bilobela ntumba yepo na mona oneti kino ki danger azo bosa na ki pa mutu likambo ekokomela ye problème ekokomela ye, c'est pas bien, c'est pas bon. So mutu ana pasi te ba loba muke surtout so yebi vrai problème te, à moins ko yeba likambo so yebi te loba muke kara munoko compatir na pasi ya muninga. S'il faut pesa conseil pesa, s'il faut yo mo pote ya mate yama et non babi lobela bele eza malamu te, eza vraiment malamu te. Voilà ça on a dit non on pesa yango wana parce que baza bat ba yebani so yebani en tout cas c'est pratiquement impossible za la inaperçu tant likambo zo le gana vi na yo mukile roganga mukile roloba siko elo pesinga maweza bazu vidéo mo ya le papa certainement il prêchait, je sais pas il parlait de quoi. Batie sikoyo témoignage à mosel na nzambe moko abana opesa témoignage que maman na eu maladie malgré ba offrande apiaki, malgré ba sacrifice à salaki, malgré ba prière à kotaki, mais maman na kufi kaka et aomi tuna pourquoi ma mère doit mourir. Ben pendant que na se sacrifier na ba offrande na ba prière na maman sikoyo bazui batie tata ba to roy bondo za kote ya sopa zo lo banini ninga si à perdre santé ba jusqu'au voice wana ba tiango donc pour montrer ou encore dire aux gens que non doit se kufa c'est ça congolais motema mabe mboko et a passé ça ma bandeko et conseil personnellement na zaina ngwana pona lo bana bandeko ke likambo et comme la mutu nyonso. Moi personnellement naza wana kaka po na te ya batu na conseiller, c'est vrai c'est pratiquement impossible de plaire à tout le monde. Nebi ke bato bele ba sepela na mbunzo na ngate mine de rien. Bon, ezali choix na bino, bozana ba raison na bino et normal. Na mukilo bat nyoso te ba kolinga yo. Et atape bat nyoso ba lingi yo te. Ba lingi yo bato ba lingi yo te, il y aura quand même des gens ba kolinga yo. Bandiko bolinga ngai, que Dieu vous bénisse. Et je vous aime moi aussi. Et na sambela po na bino nzamba pambola bino sa bino bola mo ebele. Bo continuer sambela po na coach. Et vous se retrouverez dans ma terre, vous se retrouverez dans ma conseil, vous se retrouverez dans autre sala. Et vraiment de bonnes choses à vous. Merci pour notre soutien, notre encouragement. Sinon, tout ça on a te dit va. Attends mon qu'il est beau, il te dit va.
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mes pas sont na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui
nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko